Batondi mingi balandia Congo Lisanga Télévision. Merci pour vos arrêts et belé à Kolanda Biso partout dans le monde entier. Vraiment tous ces abonnés boutou pemboi, beau s'abonner massivement, beau aimer, beau partager ma vidéo et aux apenza malamu mingi toujours kaka na rythme ya 9e G ya francophonie au kosa mapenza na République démocratique du Congo, plus précisément la ville province ya Kinshasa. Vraiment j'ai collé kamalamu mingi vraiment côté sécurité. Merci na bakonjamboka vraiment pour assurer sécurité malamu na 9e G à francophonie. Le toro me un peu comme ça la analyse sur déroulement il y a 9e G à francophonie peu d'actualité mususu ya mboka na biso Congo nazali ngamoko te na plateau nazali vraiment nandeko nangai analyste politique journaliste ndeko Guilain Kalangi na epenza to komeka un peu kolobela sur mituna openda ba question tozalango mokolo mwa lelo na ke déjà kopesa mbote vraiment on a invité nangai ya journée ya lelo mbote papa mbote maman bonne santé en tout cas tout va bien par la grâce de Dieu bien sûr. Oui, papa Guilain, toko tapenda na sujet na soza motuya ya 9e G à francophonie o ebandaki mokolo ya le 28 juillet pe ko sila awa na le 6 août 2023 et là on y peut not ko retenir la 9e G à francophonie o chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Kalaté to ki na élection aller francophonie pe e bandi et là on y to retenir motuya na 9e G à francophonie. En fait maman dans 10 ans déjà, dans 10 ans, banana biso bako banda ko tuna biso ceux qui baje à francophonie tango les kanaka na Kinshasa donc précisément na RDC ils ala kanengeni donc ça veut dire ils a événement ya siècle. Événement ya siècle pourquoi ils a nation mutu à accueillir ba nation sous ce belé au travers le monde et puis ils a elo comment c'est une fierté pas seulement une fierté pour la République démocratique du Congo mais aussi ématiciper avantage et ça que ématici RDC et l'ongolien na catégorie mokoboy na sac mokoboy oyo azalaki ça veut dire que ça que fongwami batu ba comprendre que oyo bayebaki na RDC eza yangote donc image ya mabe molilo bayebaki pour na RDC eza yangote donc lorsqu'il y a la volonté bah congolais ceux qui te tiennent volonté on va faire beaucoup plus mieux encore que la francophonie. Oui, papa Guilain, tu me un peu comme penglé na katika ya francophonie na salle de G à Jido au bisomoko tozaki penda ba témoin de l'événement na salle bazo bunda Jido kuna eza salle prévue pour 3000 personnes mais kasi ba teki billet à 5000 personnes quel débordement moi te on a payé ezoko dernier image mboka na biso kotala na mikili ya poto ba msupe ba ki ba participer na Jido ba sombe ba billet na bango mais place et kokite o ezaki réservé 3000 bango ba teki na 5000 personnes vraiment on a pesé mal. Non, il faut que ça la makambu, il faut faire la part de choses. Tokoki koye ba nombre oyo bato bakoki kokota na kati ya salle mais tokoye bate combien de billets ils a vendu. Il faut faire attention parce que ba billet bazote kango na ba je peux dire na ba extension. Bete kamaka koto yo tango koto bato basombi koto bato bazosomba tokoye bate combien de billets étaient kami mutoko somba billet asombi billet pour la francophonie mais tango azokende kokota na salle ceux qui salle les a kotonda baninga msusu babisi bango non bokota te salle déjà aweza ya kotonda ba discipline ezebele baje ezo salema au même moment na ba place ebele lokola awa salle esi tondi bokoki kokende kota la foot bokoki kokende kota la zango bokoki kokende kota la course bokoki kokende kota la basket bokoki kokende kota la ba discipline mususu balobite ke billet wana batekaki yango kaka pona salle ya judo non bateki akango pona francophonie et puis likolo wana ba comité ke oyo billet oyo accès ezaka kaka pona foot to pona nini non mais lorsque les gens viennent les gens payent le billet bato bakosomba ba billet de partout na kati ya ville mais tango azoya alobi bon akende kota la judo akuti na judo ils a déjà plein bayebisi bango bazonga balobi te ke batekaki plus de 5000 tokoye bake ezalaka salle ya 3000 mais tokoye bate billet ou était kamaki ezaki combien certes billet cause elle était kami et belé plus que même 5000
plus que même 10 000, plus que même 80 000, je peux dire. Pourquoi? Pour Bamsusu Bakokende Kota la foot, Bamsusu Baké Kota la course, Bamsusu Baké Kota la tableau, Bamsusu Baké Kota la danse, Bamsusu Baké Kota la hip-hop, Bamsusu Baké Kota la musique, Bamsusu Baké Kota la. Donc, Eza Bongo. Ceux qui m'ont sali analyse à l'objet que non, pour la judo, Bateka qui, ça les a 3 000, et que Bateka qui 5 000, Eza Batomote Mamabe, Eza analyse Yamabe, c'est même pas fondé. Ce n'est même pas fondé parce que na monité na billet mon ko comique o eza pour na foot, o eza pour na judo, o eza pour na telle chose. Mais ça le mi que jour en go, tu ba solliciter ki mingi soit ba sepela ki mingi ko kende kota la judo. Et arrivé bongo. Eza lokola na kati ya wenzelelo moninga côté ka ebele mususu kuna te kite mais bino nyonso boteka quand même produit. Alors, c'est même que jour en gros, tu préférais qu'il mingi kende kota la judo, mais malheureusement, na kati déjà zaki à kotonda, tu bazo ya kaka. Nde moi, engouement ou soit attroupement et salema ki libanda et puis bazo ça non, la salle est déjà pleine. Donc il kende kota là ba discipline mususu ou ba jeu na ba site mususu. Oui, Papa Guila, Toko Baka toujours en francophonie. Est-ce que récite il y a francophonie, il y a 9e jeu, il y a francophonie organisée par le président Félix-Antoine Tshisekedi et qu'on peut ça y est occasion, il y a cause à la réélie pour le deuxième mandat. En tout cas, c'est un élément qui s'ajoute. C'est un élément qui s'ajoute sur sa réélection. Ça n'engage que moi. C'est ce que moi je dis. Nous sommes dans un pays démocratique. Tout le monde peut faire ses analyses nengalingi. Mais analyse nangai ngai nazali ko pesa yango connotation moko réel et vrai. Et puis nazo pesa yango pourcentage belé à réussite. Comment? Oezali élément oebakisami. Parce que dès son accession au pouvoir, le président de la République a réalisé ma kamobele au tokoki kotanga tout comme kotanga parce que ça c'est au vu de tout le monde. On ne peut pas comparer par exemple 18 ans na 4 ans ou encore na 5 ans. Et puis 18 ans on a la transition cohabitation, coalition tout, mais 4 ans coalition, cohabitation, quoi qu'en jambe et tout, mais quand même le président de la République arrive à réaliser c'est quelque chose à féliciter. Donc sa réélection pour moi elle est assurée et ça c'est juste un élément qui s'ajoute sur ce qu'il fait et sur ce qu'il va faire. Oui, maintenant bien de Kogila, toko koba toujours na mozindo penda ya mission na biso. Oui, tout que na matali vraiment propos ya mwana mboka Matata Ponyo wazaki premier ministre honoraire mboka na biso na mandat o elekaki ye penza azali pe comme candidat ya présidence 2023 oye ako bwaka penambela ako lobalelo soki azali élu président de la République. Budget na ependa akomemango kino 18 milliards akotonga bopito akotonga bekol banzela oyo Félix-Antoine Tshisekedi akoki bon kotonga te okoloba nini na ba propos ya Matata nga peso ki lelo na commis président de la République non mais mabidi mboka na biso na 30 milliards. Donc si je dis ça c'est pour te dire que c'est un homme politique, c'est un Congolais. Nous sommes dans un pays démocratique comme on l'a dit, chaque personne peut dire ce qu'il veut, mais sauf insulter, sauf troubler l'ordre public, tenir des propos ou s'appelle ça moutouté. Ce qui est à lobby bongo, ce sont les chansons de Kakango, Maï, Courant, Nini, politiciens sur le bongo. Tout comme je viens de te dire maintenant que ceux qui n'ont pas pu élire Ngaï, président de la République, on a 30 milliards. Ce qui a ça là, mais makamwana ngana lingi kokota na kati ya ba détails wana te parce que tout le monde peut dire ça. Et puis à ce que je sache, quelqu'un qui est sûr de ce qu'il peut être a contenté na ba coin ebelete. C'est-à-dire quoi? Au yebi que travailler bien le quoi la président de la République. Pourquoi d'abord être candidat député national? Donc autant partout côté ko simbate donc wana ozo lukande mbongo za lokola tozo déposer ba CV par-ci par-là. Mais quand tu sais que non, Ngaï, profil Ngaï, et puis je suis sûr que vous votez Ngaï, le président de la République. Comment est-ce que au Kobandana nous,
candidat député national, bon, peut-être qu'il y a un sous député provincial. Et puis, il y a donc tu n'es pas sûr. Au déposer CV na Safrimex, au déposer na Air Top, au déposer na Air TNT, au déposer par-ci par-là, aux autres comme ça là. Donc tu cherches l'argent. Ceux qui ont 2000, ceux qui combien pour ce côté, ce qu'on a voté dans la fachi, na obenga batunyo surtout to voter fachi. Mais après fachi ce qui est comique, non comme mon konzamboka, non comme même na 40 milliards. Bato soupe ba koloba na ba propos ya matata ponyo azaki ku premier ministre ba kwa ko mema budget na moi likolo te ndenge population bana yango nga na lingite kokota na ba détail wana po eza ba biloko moko boye politique, ce sont des propos politiques qui ne tiennent pas. Kena na gouvernement matata ti na matata combien 1 2 je ne sais ce qui na ti biloko wana nyoso basalango te. Pourquoi autant de matata to yambaka le sommet de la francophonie, si je me rappelle bien ezalaka kaka lokwa ba période moko boye na stade de martyr bakenda kokata matiti ndenge basala kango ba période matiti banzete tout ça bazui ba rafia ba te ba couleur. Mais on n'avait jamais vu ça. Vous êtes de la presse, on est tous de la presse. Est-ce que presse azala qui na cadre ndeti boy? Est-ce que vraiment makambo et ça les makiboy? Aujourd'hui, c'est toute la RDC qui est pour Félix Tshisekedi. Ceux qui m'ont boy, ils ont kamote mamabe. Oui. Boy pe bazana bango pe belete. Oui, ndeko Gilan, tout qui est matali économie en boka na biso, surtout na makambo etali to ya dollar, mikolo leka ki to koma itina ba 26, ba 25, mais du coup to moni dollar et meki moi ko kita côté musu ba 22 000, 22 500, 23 000, mais kasi lobby moto ko kumba économie en boka na biso Vital Kamerhe ameka qui un peu ko échanger na ba opérateur économique sur baisse ya to ya dollar. Na bité ko lo bani na likambo dollar on a payé parmi les facteurs soupe et ko kitsa pe mo konjamboka pour 2023 ay ba kozala réalité. Bon, vous saviez bambuma tozo buka lelo eza ya nzete tolona kalobi ozomona parce que oko lona nzete te lelo wana feza la kisi et puis ba kisi ya bongo ba force wana ezala juste que oloni lelo et puis obuki yango lelo non komata ya to lelo na kati ya RDC eza babiloko banzete oyo balona kakala oyo batu mususu balona ki et aujourd'hui c'est d'autres personnes oyo bazobuka bambuma wana ebimi bambuma ya bien te. Moi je dis souvent que Félix Tshisekedi d'aujourd'hui akuti mboka oyo bakunda ba mine. C'est-à-dire que au moment où ceux qui comme un secteur moko boy na terrain moko boy bakunda ba mine, il faut tambola na ekenge. Avant au tiapa au kotisi moi et pe to moi nzete au sentir que est-ce que na kati awa na koki ko tambola bien parce que ceux qui sont nyati olongoli lokolo et s'il est c'est-à-dire que mboka ezalaki lokola terrain moko boy ezaki na ba mine. Komata ya to lelo eza ba matata wana basalaka bongo bayebaki déjà que ti to koma na moment oyo et que ce qui kozala mutu na bango te ou soit yete ou soit Kabila te ou soit Shadari te to elinga ki ezala boy na ko rappeler lisusu batu Joseph Kabila à l'époque sachant qu'il devrait partir boyebi makamuni na sala bomba retardement moko élément moko nazo pesa apesa presque Congo mobimba ba matricule sans pourtant être mécanisé. Pourtant, ndengo zabo soki kaka ba pesio matricule mala moko ko bandomi benga ngai na komi agent et fonctionnaire à l'état. Ata okenda ka bureau te. Et komi pe au kolekana TV ozo réclamer to sali 12 mois nga depuis nazo matricule na zo ka mbongo te tout ça. OK. Ba pesa mbongo wana pona nini? Po sala ka musala nini? Mboka ezana makamu mususu ya kosala te. Ozomona ezala ki bomba retardement. Pourtant, mutu so asa azu matricule moyen ba botolae boye ezalaka facilité. Tout ce dont le gouvernement doit faire c'est que akoma asala de sorte que batwana nyonso ba bando futam ozomona banyongo ndeko na biso atikaka Joseph Kabila eza ba bomba retardement to ya dollar lelo komata eza makambo ba matata ponyo basalaka pour ba préparaka bien te ozomona ba préparaka bien te batiki système moko boye oyo lelo Félix Tshisekedi azali kosala de sorte que a déboulonner asilisa yango Congo eza munene
Congo eza munene donc misisa ya nzete oyo eza na 18 ans kopikola yango eza passe mais tieka okata ngozo tumbaka yango kokata yango mona okati après moi branchement ko bimi tout ça mais jusqu'à ce que longwa chercher à ce que taux ya dollar equita, c'est tout ce qu'on doit faire. C'est tout ce qu'on doit faire. Et le gouvernement, parce qu'on est appelé à bien travailler, à travailler pour les intérêts de la population. Et nous-mêmes, la population aussi. Toujours là, taux ya dollar equita. Mais ça, ok, place dollar, par exemple, vendé au lingate. On a une place à 25. On a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité. Mais seulement on a aussi d'abord on a applaudir des marches il y a vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe, tout ce qu'il fait ils ont musala o il fait ça là o yo ba PCL o ba signer ordonnance o enoma qui est ministre. Donc il fait ce qu'il doit faire et nganazo sengaye à l'embate à continuer ko sala yango à multiplier ba stratégie pour être mo cannabiso et koka kokende liboso. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Oui, to comme pour ça biso mo kena suka émission na biso to embekno ndeko Guilain muke talongi plutôt o ye azali moko banaliste politique ko meka un peu ko sola kana makambo etali mboka to komi presque na suka émission na biso ndeko Guilain présidentielle décembre prochain selon ba sondage Félix Antoine Tshisekedi a jugé plus crédible la province ya Kasai le 2 Kasai plus na grand Équateur na habité babu ba province mosusu lokola ba Katanga kuna ba tikelango Katumbi ya Kangi na habité nous ali pe moko moto ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi ko lobanini na sondage. Bon sondage on a habité ceux qui basali yango sur base de quoi? Ben les manini oyo ezali ko prouver ba résultat à sondage wana to éviter. Moi analyse nangai nazo sala yango na ba preuve. Pourquoi? J'ai eu la chance ya ko baluka na ba province nyonso oyo chef de l'état kei na moni place mon côté ba bambi chef de l'état libanga na moni place mon côté ba fingié na moni place mon côté oyo ba lobil kamamabe sauf ko bakisa kaka ba demande tozana posa ya oyo ko bakisa ba demande même dans les Kasai oyo bazoloba bato basali ba sondage wana baza ba kotisi ndambo tribalisme na kati eza bien te au contraire na province oyo na moni bazo réclamer makasi que depuis aza mokonzi asali nanu epa na biso te eza na bakasai je vous jure eza na bakasai nde bazali ko rappeler ouais bakolela mais ata yo za journaliste sondage wana ozomona te ke eza sondage moko eza na tribalisme na kati balingi ba lakisa batu eloko eza motema mabe. Je vous dis vrai que dans la province, au chef de l'État, c'est le province, il y a Kasai, Oyo, ils réclamé plus. Depuis Ozawa, Miba, Tozole la Miba, oh boy la route, Mbujuma, Nino, oh boy na boy. C'est d'ailleurs au contraire côté Moussous Bazo Bakisakaka, au salaire la Kibiso boy, merci, Bakissé la Biso boy. Mais sondage, ça n'engage que eux. Et puis, il y a considérer, moi je demande à la population congolaise que Makamuku tu as parce que vous, tous au monde abissomoko, c'est que Félix Tshisekedi, la volonté qu'il a, c'est une volonté agissante. Il y a 4 ans, Félix Antoine Tshisekedi Penza a eu l'occasion de tambola dans la province, c'est belé, pendant que tout le monde a été baleki simane, batikala ko salate, to éviter on les diplomatie. C'est un chef de l'État. C'est un chef de l'État, place nyonso oyazali, ezali capital. C'est-à-dire que Azan a droit à visiter Bananae, Azan chef de l'État, il y a batu nyonso. Azan chef de l'État, il y a ba province nyonso. Le but est que le Azan chef de l'État, il faut atika la kaka na kin to le Azan chef de l'État na tribune e baluba akende kaka na mbujumai to na kananga to non. Il faut baluka partout. C'est ce qu'il fait. Il fait son travail.
il fait son travail, il rend partout où il va et comme à capitale. Alors, eloko amabeni ni asali soki atambole. Donc mabeza kaka soki ake mikili ya poto tout ça ndeza mabe. Mais tango azoki ndeko to susu eza mabe bon finalement makambu nini bato bazoluka asala. Makambu nini bato bazoluka asala en fait. Dans chef de l'État, il a droit à kokende partout, kolanda misala, boyena. C'est le travail qu'il appelle. Oui, tout comme la souka émission sur mon colombo lelo de Kougila, message nous ko lancé na baimbo kanyo so balanda ki mon colo ya lelo na Congo Lisanga télévision et surtout que jour J moi l'autre c'est déjà vendredi, dimanche les 6 clôture. Ming ba ko banga to banga ba shege, to banga ba kunelo ko nyoko sa peuple congolais, site zakaka Tata Raphaël, te toza ba site belé échangeur, académie de beaux-arts, toza kuna na Wallonie de Bruxelles, toza ne donc voici tes ébélés message nous relancer na baimbo konyo so bakotalo partout en tout cas ata na États-Unis oyo tolobaka ki bangonde ba militaire na bango bazwa formation et tout insécurité pezalaka. Alors insécurité zalaka pour nous éviter yango biso peuple tozali bato ya liboso non ya ko se protéger pour nous faciliter musala na la police to na armée. Comment otali air oyebi secteur au Vandaka otali que non na koki ko kende distance à musikate ou soit na koki ko commissariat 0 RT wana non pour na côté na biso population kolanda kaka teke musique soki ndenge non otali air ozongi parce que muto atambola kana butu azaka na raison te butu esalema pona olala mais lokola eza na occasion ya ba jeu ya ba francophonie o biso nyonso il faut toi porter main forte na biso. Alors oye otali distance otali temps ozongi wana pour se protéger non yomoko avant pe ya komata moto otali moto avant ya komata taxi otali taxi donc protège-toi d'abord toi-même et puis na sengi na la police na biso à renforcer toujours sécurité. Tu dis que déjà la police fait de son mieux pour maintenir la sécurité pendant cette période et pour toujours. Et si tu es belé bande konangai français, peinture, ainsi de suite, si tu es belé échangeur bande kwa chang beaucoup sous katan échangeur. Bandeko ya ngambo bandal et tout beaucoup koya na palais du peuple, stade des martyrs, Tata Raphaël. Donc si t'es ébélé. Et puis moi je félicite une fois de plus le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je félicite encore le comité organisateur de ces Jeux de la francophonie. Coup de chapeau au directeur Isidore Kwandiangembo qui s'est donné, qui était toujours positif depuis Ebandeli ya Makambo. Pour Banguna ya Makambo, depuis Ebandeli, bapesa kango chance te. Bapesa kango chance te. Et puis, bazo continuer kolembate pour bazana esprit ya Kindoki, bazo continuer critiquer bazo luka babiloko ya mike oh bazo le bato balie bien te bato basali ba vidéo bo écoutez ata na États-Unis ata na France mutu pe akosala musala ou soit plombier akosala pe musala boye place moko boye akanga ki bien te moi fuite ya mai to mai elekite c'est normal non c'est normal ceux qui kuna makambo na ezalaka ba erreur pe komaka kaka epa na biso awa oyo mboka bakundaki pour Félix Tshisekedi akuti mboka o na kati ya libulu. Imaginez-vous le bino bokanisi yango na 4 ans kaka boye na ba cohabitation, coalition, tout ça. Bandeko tozala positif biso nde tokotonga mboka na biso. Et puis mboka tokotonga ngo kaka na mwana mboka topesa Félix Tshisekedi deuxième mandat pour ezape déjà assuré olinga te boza minime bino bato bozo boya yango wana ezali analyse ngai. Merci. Matondi mingi na balandia Congo Lisanga bozaki partout dans le monde entier pour na Rolanda analyse ya mokola lelo na mbeki bino moko ya analyste politique ya mboka na biso Congo Guilain Kalanji na epenza tomeki ko lobela matali francophonie actualité politique ya mboka na biso Congo élection ya 2023 vraiment 9e G à francophonie oui bandaki mokola le 23 juillet eza ko se clôturer déjà le 6 août population congolaise pour me camper
kotambola tambola na site ezali ebele Tata Raphaël Stade des Martyrs, Palais du Peuple, Échangeur, Wallonie de Bruxelles, oyena Académie des Beaux-Arts, ezali pende ebele bomeka kotala lolenge ni mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi ameki kolakisa peuple congolais que il fallait kaka 9e jour francophonie salema na ville à Kinshasa tozaki vraiment la badoute ebele tout le monde qui lolenge kani ba site sila kité mais na bokasi ya Félix Antoine Tshisekedi alemba kité butu moi ko tambola na ba site tout le monde qui na Stade des Martyrs mbala na mbala ko ta l'évolution ba travaux vraiment bravo na 9e jour francophonie tout moni réussite totale wana pena peuple congolais Tokomina Souka, merci na bonus bandarapso partout dans le monde entier. Merci na Joël Assange qui bon na ma caméra. Mon vieux David Oliton tonton de caractère depuis France. C'est les Tunga de Lausanne Bambo Tenayo. Il y a Roger Louma Molbelmonen na président Félix depuis Paris. JBB papa social depuis États-Unis. Ngam no sokinza mazongité tokutani na mikolo zali koya. Ciao.